Coucou la famille, boza bien, na chango boye, na chango. Boye, na chango. Na chiboye. Alina lala, alina sukola lala. Bonjour la famille, voilà. Bola mo eleke bele. Eleke bele. Aya da sepe la kasema kamnanga la osale simba. Boa bien, bonne soirée, bonne soirée, vous likez, vous partagez, mon vidéo m'aura vite fait. Bola mo eleke bele. Bandeko, bois bien. Bonne soirée à tout le monde. Et puis bonne nuit. Hein? Voilà la famille. Boye bini. Bandeko. Nayo kaka na sango ke le pardon c'est une force qui libère. No kango kana sango. Le pardon c'est une force qui libère. Le pardon c'est une force qui libère. Bandeko. Bosenga ka pardon. Biloko musuko batu bakanga bino na vie. Basalela ka ba chance na bino. Bino boye bate. Jour mutu wana salika alikambo. Yo ye kaka. Osengeli ye pardon na likamu na ye. Afingi na yo. Asali obi pona nino sanga pardon. Men zokande ko pardon na yo prononcer. Mbala moko place ya kanga yo. Mbala moko pa o se libérer. Bandeko vous imaginez il y a même pas une semaine. Gosse di Kambala. To mona qui est très abattu. Nzoto mike. Et c'est là qui n'a pas si ngam tu ngai. Mokili mobimba. C'était moi. On a télémela kili kambwana. Si to komana ki na dati pona mwana na mobile. Obandeko nzoto mike. Eza balobaka nzoto mike zali eza s'occuper eza une expression moko boye kozala nzoto mike eza s'occuper kobuka na te sope ndeni na bosane mais oya ye ezala ki pendo zomona ke muto soit aza maladi personne na l'axibino ba conversation parce que na kola l'axibino te ba conversation o na sola wana za mwana nanga mais na ba conversation na yebisa ke na bi non bo mema na hôpital bo mema na hôpital ba que ça eta ba examen j'ai pressenti que la gosse a été malade. Après, il peut que le bango qui batu ba se soucier na nini nangai boy en tout cas na sala ba malaria. Bande quoi après wana banzela na ye. Puis j'avais crié na bibo sungaye. Yenda zali leki propre. Donc makila na ye na makila ya star na biso. E kokani. Même ba voix na ye soka zoloba. E kokani. Batre ezali soka bakisika yaka munene boy pa akomine ka photocopia ya nae. Vous comprendre tanga sengi ka par non famille libota bandeko ba kombo ezaka pe bien ba kombo musuzo ka famille libota donc batu mo baza en famille. Hier na betela ki baba kuku maboko na audio lelo na eko bete la famille libota maboko baza vraiment en famille bazalaka vraiment en famille ndenge bandimi pardon wana siko bandimi yango teke bandimi yango na décence au comprendre babwaki si Vincent babwaki si mwana nanga dati menga na bwaki ete c'est ma fille babwaka mwana tata mwana sumbelo na liboko OK siko basai nini yesko kozwa penza babi non tala leki propre yeyo oyo ayebi bande boyebi bilo musuko mobali asolola ngo kana bande konae. Je vous dis la vérité. Même ngande na zabwe ko wifi aza biloko ne mususu asolaka na lekine na ba lekine bazalaka wa asonanga te asolaka na ba lekine azana ba masolo mo mo pe mkomso ne ta bosani abetele nengate au kanisa betelenga ndepe dadi azalaki azana ba masolo na moko boye abande ko betela ngo lekine gosse
Gosse, te belle viona motema munene. Naebi poani na lingaka ye. Naebi poani na tambola anaye. Bozo comprendre. Abi, na bande ko mona ngote. Mais na amoni yango ko. Donc, amoni bolingo na bango sikoyo. Ba lakisi ke non. Pardon na yo. Et choqué biso. Faut donc to sunga yo. Ye moko lobi kutu bola mo ekomi ebela banina obanga. Te gosse wana yake bandel. Okozwa bola mo ebele. Pardon wana ofuka maki. Ba fuka melaka muta mokilite. Mais yo fuka melaki muta mokilite mais ofuka la meki pona omikiti sanenge Yesu amikiti saki gosse. Donc ozwa ki pena place a Yesu. Ozwi masumu oyo ngana ko sala te. Gosse makambo sala ki ngana ko sala ngote. Mwana yana nga moko memi na ngambo na e ngala danos na memele kuluz. Bandeko, meme kutu mwana na nga memi so ngambo na yo. Tika mama. Ale ngai zikola danas na memelo. Mais yo memi yango papa, tu m'as choqué. Tu m'as choqué. Donc, à ce moment ici, on peut t'appeler même Jésus gosse. Gosse de José, de Jésus, pardon. Oh, memi masumbu ya ba ingrana ba ingrati lo kwa biso boye batamokili ba ka ba ingrana ba ingrati. Ya Vincent na dati o memi yango mambo ofukami bandeko kofukami sala ba genou pasi o yoki pasi na ba genou et puis moko ebi genou na eza nango ka poso na muku amba moko amuta mukie me bandimi yote kandenge baboya Yesu kande baboyi yo kana bato famille na yo kande ba juif baboya peka Yesu gosse wa mwana suka Oa mwana biso wa bana suka to bana nzambe. Bana suka mwana suka ndoki azala te. Azala te. So za mwana suka ya solo. Ezate ke mwana suka mobo leki no akufa na sima okomi mwana suka te. Mwana suka penza ya solo na kati ya famille Benjamin. Na ba Benjamin. Ya. Baza toza bandoki te. Et puis tu auras la chance. Bon moni gosse. Mbana moko gosse longe fungwami. Non. Naza sire. Émission on appelle tanga yoka kiango. Et pesa qui est malade. Et pesa qui est dépression. Gosse longe fungwami. Akomi bien. Azo seka. Abandi koloba bola munyonso. Oyoyo benani yaya na yebanda ko yebisa yepo na belle vie. Abomba ngona motema abando zela mukolo belle vie akokufa ndesima ya kolobango. Gosse po bando zela ni banda kalana. Nga balukela abatu. Heureusement bandi ko bimisa yango. Foko bimisa ka bolamu wa mutu. Tangu nano azana bomoi obimisi bolamu na ye yaya. Et ça n'a tokos. Yoko bomba bolamu wa batuti wapi. Bandeko gosse komi bien. Aiko senga bino nyoso merci pardon sengi merci. Na baba cook. Gosse na oyebi so sangisa. Sangisa papa. Kote wana na linge mishoko ya sangisa. Sangisa na baba cook. Sangisa na basila batu nyoso sangisa bango. Lobela bango bolamu. Tondela bango bolamu. Ce qui peut moni occasion ezali. O moni que o se lancer même pe na théâtre. Kota théâtre. Je vais te conseiller. Ozo se qui s'appelle kitoko makasi. Tika domaine wana miziki wana ke esala ngona kacha théâtre oyemba ata na kacha ba théâtre oyemba na yo sa ba rola ko yemba. Bimano na monde wana ba lobaki ya ba miziki wana c'est pas eza ya famille na binote. Côté la biso na théâtre. Kota penza na théâtre, sala ba théâtre, luka ba groupe moko boye, sala théâtre.
tombola koma famille na bino yaya. Ça le quoi bana ba pasteur. Bana mamolangi baza osambela te. Gos, bana ba mamolangi bando sambela na bango te luvunu. Mais tangu kaka, mama wanga kufi, ketu na bango ba verset ni ba yebite. Timothée le biboye, Jean le biboye, Kingani le biboye, yopeka bongo, la mouka, c'est le moment, réveille-toi. Kota monjouana théâtre. Biso toko soutenir oka na maloba kaka. Maloba kana loba ki bo ki paye bandeko. Na miniti au banki ne tondi. Gosti de langa 10% na nga ya publicité. Kolia yo mote. Bandeko bota la gosse. Pour na la Sabino. En tout cas, chance ba obi ke bakanga ki ba chance na ye. Bino ba bokanga ki ba chance de bo sale la ka ba chance abatu. Mukolo yaya yeyo. Koma kaka mutu musu mutalatango. Et puis li kamusu moro esala kinga penza pass esa kinga na mawa. Mwana nanga dati. Yoko kene na cimetière papa na bino le 1er août oyo. Soko kei kuna yaya. Soko sengi belle vie pardon te. Koke na cimetière papa bino te. Bande obo partager mission o. Nga moku na otinde la talaka dati. Soko sengi belle vie. Landanga yokanga bien. Soko sengi belle vie asalo mabe. Asalo yonini. Asala yonini. Il fallait pas. Bozaki famille. Les linges sales se lavent en famille. Il fallait pas. Oyen na ona média. Posa un numéro na e. Nga na kobenga belle vie lelo. Aoyambani ngate. Aza patron. Patrona. Mais yo. Soko bengi belle vie. À chaque fois benga belle vie. Anda yamba yo. Et puis à rappeler yo. Mais tala makambo sale. Ezarate? Bande kobino mo bota la changement. Changement bota. Bozela. Bota la changement. Kotika ka bota. Bota la ndenge muta changer. Bota la ndenge nzamba salaka. Pas même une semaine. Bota la gosse nenga ko mobile kitoko. Bota la ndenga ye munene mbala moko. Oka une semaine. Et bon, on peut c'est 1 mois. Bobo sana ye bino bat bo finga ye mbanga boye. Bana bino to mona bilongi na bango. To mona bana bino bilongi na bango to mona ka batata ba bota bino bilongi na bango. Vous êtes là pour insulter ka ba bilongi abatu. Botala. Oyebi ke changement total Botal. Bozela na chila bino ma bo kansa oya kala. Yango yo 1 heure du temps à pamba. Et ucho salama. Boze aboyoka isiko. Nazana au parler terre na chambre. Kolobate kokota. Boze. Yaka. Les longs à comprendre, on a moni en pas na bino. Et boula mon abino en tout cas, non, bah pas ça rappelle mité à malam au boété. Boulek ici. Boulek ici. On est ensemble de toute sa famille, en tout cas, merci. Et nous avons peut-être 20 minutes au lelo pour nous pour ça. On remercie Bino. Et on remercie famille Libota Mobimba, Bobaki, famille Libota ensemble. Mais moi, je vais combattre bateau, je vais bizarre la carte wala. Pour na otanga na ba combat batute. Oso na tangi combat mutu na ta au net na tangi te na bi famille Libota Mobimba. Bino bo yebi nebo kabula ba combat ngo. Na Bino famille Libota tout. En tout cas, merci na Bino. Et puis merci na cousine na ngai Kandi, Maman Belvi, pour na nenge wedikaka bana na ona famille na yo Libota. En tout cas, continuez bon. Les longs à la peste d'adi raison na mabando yebisangai. Tembe nangi silu. Na moni pena ge non. Ozana bola mwebele.
Donc voilà, en tout cas, merci Nabino. Mais il est belle. Narouya les sous-soupo. Il est belle. Ceux qui ont beza, vous m'en narouya. Ceux qui sont en natala analyse, poto luba, parce que ngana mutakufi ngate. Ceux qui sont en lobby la ligamboza, ils ont mon la claire, la mise à batu, tu voyas tout lobeli. Eh ma voix, voilà. Bandeko pona nini na lobi ke na dati. Surtout comme le 1er août. Avant akende kotala papa na yendenga ne pasa kende ki Vincent ke ko filmer ye. Asenga belle vie pardon boyebi po nini parce que place ngo na omona ngote na butu on. Ata na tongo na omona ona laksa bino. Nzoka nde bande kwa dadi na ye moko Vincent ba chata en likuta te pona tombe ya dadi yangwana mdeko na biso mwasi belle vie apika ki crise abwaki telefone na ya gangi donc mwana batalingaka kufa tanga mone makambwana akanisi ba plus de 10 000 ba mdeko nanga ta mususu toketa la cimetière ya papa ya dadi batonga te ya mama ya dadi batonga te emso ebunga mais dadi na bolingo ya bato théâtre nyonso te basangisi te boyeboye mais na poche ya belle vie na quelque bato batongeli pierre tombali ya kitoko dati ata likambo ndenge wana donc bakope ata kuto mbongo ngo bolo bake utekiso ipa mama Olive mais bakope ça peut mutu mbongo pe atongi ta aliena batu combien baliaka na bango mais atongi et puis ba famille ba yebaki te ba bengi bango kakete boya toza to kende toza na likanisi bozo lokwa bo ape ba famille fona ape bo pesa biso moi ordre to ko senga bino ke to tongisa cimetière ya dadi bango babi etombe pe bango pe bazana bango na ba moyen te bande konanga ba tiata likuta te Vincent yo don dango yo kakinde ngona po ngona po solo na belle vie et puis okende na cimetière wana na dernièrement n'est passé okende kikuna en tout cas bakufa na bango kaka pona ngai bongo pe na ebiso na ko buko makolo na cimetière oye penza bongo kona ba caméra na yo de otiene wata likuta te na tombo ya ndeko na ya cousin wana lelo pe soko mata Vincent soki po mata lelo poza ki pe ndeko ya ale yo penda dati okoti no pe na bulu yeke oyo muta tongela o papa na o cimetière ata bande ko lia mbongo na yusko mbongo batonga cimetière papa na o ko zongisa lango belle vite kende ko tune Pierre Tomba les aki combien tout calculer zongisa mbongo abatu loko aza mwana mabe aza lesbienne achaka o misapi asala ko soki ndene bandi ko bimisa babuzoba kende ko zongisa sinote ngana o so le 1er août ko ke kuno ke do mona makaka diaka bande kunanga tsuk webike na kamwe na suki nanga wana bande kuna kamwe kaka na nina lala nanga na mone cimetière ngo kutu wapi ozela mone kyango balakisa kyango na tika ka parce que peza ka soko oche ka image na bango bo ba moko ba ke peso soki copyright na mone ki cimetière ngo zela te boziana lakisa bino Biko on peut n'engue lika maman ça va pas passer yango bozela na mona cimetière mo
Voilà. Cimetière à Dadji. Posez là. Dans la Sabine. Bon, moi, cimetière, yango, puta. Cimetière, bon, moi, cimetière, wana. Ata, likuta oyo. Ya 25 kotate. Ni ya famille na baon. Ni yo sote ou te kota ba belle vie. Makambo sali, bokambo sali. Esungi nango ka gosse. Azui libération. Bino, boke na malédiction. Etalio. Dati, etalio. Okoya kopesa. Oyebi soki yo dati baloki yo, Ke bana nyonso baleki no pe baya ozwa sora mabe. Ba oya ko silikela ka un jour yaya mabe. Na nzela na obiso to koma boy. Tala leki no mwasi aloba te o alanda yo. Afana na kimia. Azala na mwa babilo na ye na TikTok na ye pa chaka ka biloko ya papa na ye. Omo azolela papa na ye achaka ka na TikTok na ye ka biloko ya papa na ye. Bandeko na suki wane salinga pasi. Nzoka nde Vincent chata likuta te na Pierre Tombal. Mbongo ebele papoza nango. Wa mutema makasi to boy kolo bebele. To oso saki pe na mone po saki so émission mususu Vincent. Nathalie yango te. Na boy. Parce que motema ileki makasi. Bandeko bola la bien. Bonne nuit.